OG mamacita, OG mamacita. Tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, OG mamacita. En plan ensemble j't'ai dit j'étais à travers le Milinga. OG mamacita, OG mamacita. Tu es tant de qui de moi de nous pour toi j'tire des cimasa. OG mamacita, OG mamacita. En plan ensemble j't'ai dit j'étais à travers le Milinga. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue j'deviens rail. Quand j'suis dans le Mbote bandeko balandi chaîne Nabiso Libota, bonjour, bonsoir. Selon le décalage, nous sommes en train awa toana boulevard Lumumba. Nayebi ke bato belé balobara mingi pona commune oyo ya Masina ya Tchangu mais lelo nde na lobaki bomonika nde to mona entrée oyo eza kitoko boye. Oyo eza entrée ya Siforko. Donc nzela oyo ba transfert na rolala. Mais bomona ba Masina nde ezalaka mais ya lelo na memeli bino Masina ya sika, Masina ya solo. O Masina tolobaki eza divisé na ba partie belé tozana Masina désordre, tozana Masina ya salité. Ce que lelo na memeli bino pour la première fois Masina ya solo oyo ezo refléter ki Masina. Donc ba quartier oyo tozo bimisa mikolo yo ba Masina résidentiel. Donc Masina ya boyina no ezalati o eza entrée Siforko. Place où le transcours côté rapport et kende kolala. Bon, tous autres moto, tout comme tout bêta masolo comme ça en retour, tout bêta masolante là, merci. Awa tous moto, tout qui na terrain, ya Siforko. Donc ils a à 3 minutes ya Siforko. Tout côté nanda kupoza pembeni. Voilà. Awa tout ça déjà na kata lupango. Donc lupango oyo eza pembeni ya terrain. Donc, il y a à 3 minutes, il y a boulevard Lumumba. Il y a à 2 minutes, il y a Macadam Automoni à Siforko. Donc, palais en haut, palais très propre. Donc, il y a les bosso andaku, le pan bimba, il y a presque pavé. Donc, au moni ba plafond, il y a un sika, mur, il y a bien. Au moni, donc, il y a presque bétonné. Donc awa lupango eza presque bétonné. Oignon so espace papa era tongaki atikaki espace à parking. Donc atikaki parking bomonika ndezalaka ba locataire ba futela era moment négligence. Mais awa donc so ndi to sombi yango eloko eloko o to sala liboso ezaka ko retaper peinture ko lupango ya clôturer. Donc lupango eza 14 mètres sur 20. Pour mon le pont déjà bétonné au mur. Donc papa Zaki n'a idée à chamir mobimba faïence. Mais idée on est qui ko changer. Abaki non à la moitié pour la beauté quoi. Donc là c'est ezapembe likolo to tchara ba peinture pour esala bien. Donc ndako pa munene oyo tozomona oyo ezandako ya 3 chambres, salon, cuisine. Salle de bain la chambre de parents, salle de bain mon sous nakati. Donc et puis ça 3 chambres, salon, cuisine, 2 salles de bain. Mon ma belé ndengezali, donc ça béton. Fati béton, donc béton. Bon mon parking ndengezali. Donc le pango ya munene a mutuka ekota 4 mituka. Ta normal na bakanda pe to kosomba pe to modifier to matita étage. Tout le monde a macadam pour awa souri pour matika étage muke au monde maman macadam. Donc à toi na ciment et terrain awa courant ezali mai ezali toujours pour ça na liboso ndako tout le monde a entré ya ndako ndenge ezali voilà. Donc ndako eza carreau plafond bon ndenge ezali o eza entrée ya ndako munene to bani ndako munene total annexe ciment o ndako munene. Donc bon ndako ndenge ezali. Donc mutu o asomba mutu o atonga pale oyo ye moko atonga kiango na idée pour ye moko afanda. Ndenge ezalaka kaka nzamba fongola ba ouverture mususu esala que azwa na bandila na mususu akenda. Donc aba locataire ndi bazalaka boyibika locataire soko futela azo kipe ba peinture te moi ba entretien ba mur azo sala te bo ndeti mur o ndeza boye ndeti mur o ndeza boye. Donc so ndeti to sombi pale oyo
un peu de mastic, peinture aïe, par les ongis mobimba. Pour n'endenga boule, tout l'ingaki, toute cha peinture, bon tout changona marché, mais papa l'obité. Batufu ba mona mir nangaki, eza ya kalate. Donc eza ba mir moko teke egata auto bomba. Donc pour moni mir des ali. Donc ba brique eza no mobimba. To baluka na sima bo mona ba brique ndenge ezali donc ba eza ba ndako yo to ngoma ba ka mingi te. Donc voilà ndenge ezala ka papa azane arrêté. Donc acha ba locataire umeli voilà un peu quoi. Donc to robimisa ba secret na biso nyonso te. Awa pompe sika ezali donc mai bimara très bien moni pompe yango yo mai eza courant ezali courant kutunde betala la bosana. Awa eza annexe autolobie à chambre salon yangoyo. Donc yango pe ba locataire baza donc au total na lupango oyo eza lokwa na 2 locataires. Ba locataire baza mi balé ou bafutela ndako à 3 chambres aux portes na cuisine. Donc eza na o afutela ndako à 3 chambres na oyo ya chambre salon. Awa eza ba installation sanitaire pour na chambre salon. Donc na baluki a expressement pour na la sabino ke ndako tout ngoma ka mingi te ba brique zanano bomona ba brique donc ba brique zanano mobimba bomoni ba ciment oyo eza ba ciment ya kala mingi te donc so c'est mes briques pour to ngaki to cha peinture mais papa lobité la kisa bango ba brique donc ba brique eza ya kala te bomona ba brique donc eza palé mo beso sombi moi bon makamde za la kaka moi ba misala mike moi ba finition peinture marambuto ezongi normal bo mona mir tinase donc to lobaki to ndo bom maté to la ksa nyonso tinase bo mona ndezali donc eza propre eza ya non sika ba brique à sika donc lupango oyo to chango $35,000 à discuter moni annexe yango yo donc eza nanda kwa mune na 3 chambres et puis eza na annexe ya chambre salon auto occupé ko aménager ko bongisa na bandenge moko boye esali biso pe ba bien mususu ndeka to lobara que biso to laksa bilora mabete ezaka biloko oyo koki ko arranger moi muki donc voilà a ce qu'on a matina mir donc pour na lakisa bomoni na zoomer makadam esika ezali donc so matina mir a lupangu ozomona makadam ya sifako yango au terrain place to kotaki to lakisaki terrain yango makadam yango place ba moto eleka donc oza na zoomer pour na kolakisa que donc toza deuxième parcelle na makadam au terrain et bon a ce que to bima biso déjà to lakisa pe avenue a to bima to lakisa avenue donc tio eza ko to boka bomoni avenue moi mai tio moko toboki wana ba grand car koleka bazo yara na terrain wana mutu moko sombi wana ba sa misala atobolaki tio donc nde grand car eleka ezocha moi ambripo grand car moyen ekotela na terrain ezati ou na terrain nzeleza moi mukie pour na ba grand car ezaka pour na mituka ya normal ba jeep tout ça donc moyen écoute la wana ezate et les gars qu'on a venu donc to bima bomona prince bomona ke lupango ya deuxième parcelle na makadam mais to bima no avenue na ndenga sima pour na laksa prévala pour que ba grand car ezokotara avenue oyo nde et sali moi poto wana tu moko to boka ki wana mais eza nango problème te donc bato régie des eaux ce bakangi karatio mabele kauki fin cop mais bino boyebi misala kongo ndenge ezalaka lupango eza 14 mètres sur 20 eza ndako monene na 3 chambres salon cuisine 2 salles de bain na annexe ya chambre salon toilette obomoni ya libanda bomoni makadam yango wana makadam yango yo place ba moto sur les caméras tozo pusana to l'axe bomoni ba ganka nde a susu et chez moi poto yango na telemia obomoni oyo toujours ba grand car donc Congo na habité ba grand carreau so ezolinga nini mais eza nango makamba mikie donc sombi lupangu moi c'est ma bakangi tio mabele kauki mo kayas tout ça et les kinango donc to bimi déjà makadam donc lupangu eza pembeni ya makadam $35,000 à discuter.